bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux et en train de nous suivre, bien sûr, sur Africa Info. Merci à ceux qui aiment Frank Stemai et à qui aiment, bien sûr, toute l'équipe d'Africa Info. Nous sommes très heureux de vous compter parmi des milliers d'internautes. Mamna Lobaka Yango, il y a talent, il faut tout battre la Yango. Aujourd'hui, on a Choco, Atika Bisso, depuis 2014. 2014, ça fait jour pour jour, 3 ans déjà, depuis sa disparition. Alors, le 8 octobre, le 8 octobre, ici les gars qui déjà 3 ans anniversaire, il y a mort, il y a Babendonga. Tout le Babendonga, tout à l'heure plus, il y a Babendonga, qui s'applique talent. Nous n'avons pas de RD Congo, le ici s'éteindre. Le moyen sous Babendonga, c'est la battu, Malamu, Zate, moyen c'est la sous Babilo, Malamu, Oyo, une zamba, comme don, et ça les souhaiter. Raison pour laquelle le coup là. Na Babendonga article biso pe mwana na ye, c'est-à-dire que oyo azali ko continuer ba œuvre, ko continuer oyo ndo Babendonga salaki donc musique, il faut tout battre là ye. Le faut tout battre là parce que ça vaut la peine, sinon et vous allez pas si bon biso. Il est avec moi Babendonga Prince, donc le prince de son roi Babendonga, donc Prince Ndonga. Na boye ko yambaye contenu mambo moyi be akota vraiment na makambo belé abosana ki même oyo yazali ki az artiste et musicien lelo oyo to mingi to découvrir ba talent oyo yazana na kati to yeba qu'est-ce qu'il pense tant qu'il est encore jeune azana besoin soutien bino na poto biso ba journaliste to yeba pending ne wa cadre Prince Ndonga bonjour. Ouais, bonjour ya Franck. Ça va? Ouais, ça va bien. Biso to ane semwe o yamba na Africa Info yo yebi na bana ko éviter au mingi parce que on a pas nous aura plus talent, on aura plus art mais on devait comment être dans Wakanda, qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'était juste que bon il y a candidaté il y a maman boy maman ba sangisa ki moi journaliste était maman chroniqueuse plutôt na ba batum soana ici parce que une jeune fille elle est qui na TV elle est afinga maman afingi na grand-mère nanga et puis a adressé pépère donc ça dit que a dépassé venir ba limite c'est pour cela na ba qui dans les canaux TV na ba qui na ko na ko afficher ni maman be mais ba to ba benga ba bisa que non Prince on est aligné na yote toi tu es un artiste tu es un musicien il ressemble à maman na te maman Italie ko tout donc ko s'intéresser na ko tout c'est pour cela na ba gita dans les canaux TV na s'excuser devant Batu au Batalanga ba fanatique nanga ba excuser nga c'est juste que moi quand na mo besala ki parce que mutu mota rolinga jeune fille mo ba finira grand-mère na bangara boyka dans les rien donc c'est pour cela maintenant na adresse qui ba pardon nanga vraiment ba excuse nanga belé pas ba fanatique wazo ba azolanda nga ba obalinga nga mingi na senga vraiment ba pardon na acte na sala ki. C'est une bonne chose, Prince. Tu as senti pour moi sagesse, et comme Coco là, ça c'est très bien. Mais Moussa Landé, vous avez évolué ce qu'on va. Bah, si on a ça, ce qu'on a d'accord avec Franck, on a ça, ce qu'on a d'accord, on a travaillé avec Banzembo, place où on a Kende. Et pour nous, on a ça, on a une place qui était. Donc définitivement, tu annonces que vous avez super hérité. Ouais, nous avons ce qu'on a été. Il est celle-là que vous avez ce qu'on a été. Ah, juste là. Bon, ngai tant na yaki kuna na ki chanteur ko le po mutu data mutu azole kana TV ele afinganga azofinga président place dans zalaki azofinga na orchestre donc ça dit que non ça bon ah tante nanga qui c'est genre ouais tante nanga il est allé kana TV afinga atanga moko mazofinga na orchestre bon moi soit les kaye koto leader ami quoi pain bon c'est pas bien place aux finga wabi ke yo ngai mona na yuta nani nga za mona yuza tanti na tango zo lenga te zo finga kuna na ozala leste parce que notara que no you do ye po aya awa ya motanti na zo finga ya ngwa nepi na les na TV na mbi nzembo ya Firigo la les padre de salaki marambo na surtout na ndenge sous mer
na Karine Mokonzi baswana kido ça dit que combo ya prince kakezaka donc aux anuka victime ya bakoswana donc ça dit na ndenge qui c'est jour qui d'attente on ko attaquer leader héritier watana benat la team wata na ndenge mère pe na ba accrochage na Karine Mokonzi donc nyoso wana tomber ka sur yo bimino ka victime ouais nga bimika victime yo na mona ke bon yo mo to bilongoli to qu'est-ce que vous dites nga moko na monika ke non ça soit à l'est parce que wana déjà ils ont déjà vous comprendre que maman makamoro boye ils ont bimaka na kombo na mabakete na longwa place na okeni na fano na ndako makambo na tala nano ba réaction o soki na vanna na ndako na tala sko ba soki ba oleka so ba finga te ba solo ba solo monter de ça ça dit que makamoro boye kaka sif parce que no prince mais prince pourquoi vous avez pressé aux décisions de quitter la team Wata pendant que vous avez bien il était dans bazar leader moko jeune oyo pe ayambaki yo na kombo papa na yo et puis na talent yo moko za nango que pourquoi décision wana obi ke abane moni makambo wana bane ko se passer tant wana za na team au moins zo finga boy bobo moi que non oza so à l'est et puis na ba concert na ba répétition na bande vraiment sous commentateur parce que pour na mamwana oza su que kama mbona tu ezalaki pour na yo moko ba mona ke talent makambo wana ba pesa pe suspension déjà mais pour na makambo wana ti na fani na ngamo ukansaka na bi non ça soit l'est ta ke bazo finga bazo lo babo et on a ba quitté na longwa na fana na parler na tala na no réaction na bango so ba oleka so ko finga o ça dit que ba oleka so ba mo finga de ye mo so mo le ka TV prince mona na ngaka ka prince mona mo ça dit que na tali ka no bi bon azani ka attente na ndenge soumer na Karine ba bebana ki donc on sentait que vous êtes soupe na l'est comment soit à l'est c'est pour cela na bina fana mais est-ce que maramune so wana you avant de décision de quitter ozo quitter ngo so na président na yo eleti watana be ti bossa ki na États-Unis tant ayaki to kutana ki na e mais expliquer que notre ba pesanga suspension bona boy na ko suspension na pesa ko suspension on a mbe kanzembo yale na nya pesa ko suspension directeur à discipline orchestre comment il comment il Gimanzeku manzeku na mbonda ouais il t'a pesé la suspension ba ça que non temps après sur fond na ndako bona fana ina na le temps bossa ya temps expliquer ça que na la prise suspension te na comprendre que c'est ba balle moko boye tellement mère na Karine pe so bande ko be bossa yetsa ko nini ça na super kasi na bi bossa ça que non ya yebi mambo na te ya yebi ya vérité ya yebi que non ya yebi suspension na te bona bo na comprendre que et ça makamoro boye iso utana se iso utapina likolo taleka na biti na fana na ndako kana na ko place oyo parce que yim ta memenga la barom ta memenga na latin et puis mutu kaka leki na teva lobi ke na longolinga donc ebiti po nga longa de longolinga wata de loi yim ta longolinga OK na fana na parler na luka place oyo na okendo mwenga moko ne propre fort na ngata ke chanteur na kina yimbi o na polémique te et l'autre parce que polémique trop ezo kina biso na mabe nga za no jeune talent na monaki na sambroya ki trop na kota na ba monde ba chroniqueuse ya ba mère banine na monaki no nga na chanteur donc na zongi ba to sanga te prince za chanteur za musicien za chroniqueur te faut tika mambo na tika kango na bina fana na bosser place na okende eza place na za à l'aise place oyo na ko exploiter sous mara ba kati na nga on a so préparer bilo na nga pour exploiter vous allez comme prince c'est significatif hein parce que prince to dit que azarana royaume ça veut dire qu'il y a un roi ou le roi so ka boti mwana e c'est mon bali akomaka prince est-ce que d'abord y barada kombo wana que le lot na charge munene ya au papa na latikela yo ouais bien sûr baza balé qui basé belé na ba yayape parce que nazara nga moté nazana grand frère nazana grande sœur nazana petite sœur nazana 4 petits frères na sœur baza vraiment belé donc tous belé nga siko famille je tourne tsango lokola famille nanga wa bana charge na yo na rotsa bongo donc bango ba dépend na ngati mais bazaka bandeko nanga parce que papa tanga kufita ke musicien na ba ke na te wana bandeko nanga parce que soki nga azana ngo na bi ke grand frère nanga azana te prince tianga suna azana ngo na PC donc ils a déjà charge déjà
donc nakolinga te na s'embrouiller pour l'équipe baza na sima bahotel pe yaya bahotel grand frère to grande sœur pe te bahotel pe nga po nga pe naza yaya nakoki kosambrouiller te nakota na loyenge nasala buzoba donc na tisiko concentration na yo nanga et puis na promettre bato pour bato bazo bakena prince akoti embrayement ya mama na ye na koti embrayement ya mama ti mama aza chroniqueuse nga nazani et puis nga na mama na ngai tokutanaka tobengana nkuti tobenganaka te tokutanaka rare un moso aye mpo nga yazaka na barumbusu te nga afana na grand frère na moi ema obenga allo oza wapi nga aza na bondal pas mama te et pas grand frère na nga tokoma ofutela biso mbale donc soit abengi nga allo oza wapi te peut-être naza pas franc ou bien naza boyeboboye ema obenga mpe na yaka bona obona na misi emo sombika kosanga mpe na mama mpe na bitni emo na noya mais na ye na nga mpe te donc nalingi trop coller serré te ça fait moins 2 semaines 3 semaines tokutanaka te aza maman na yo faut ba pesa na ye quand même aza maman na be normal pe kino comme message pe na WhatsApp ndeti WhatsApp to sona biso na WhatsApp po yezi pe aza na WhatsApp to sola na biso na WhatsApp allo za ndenge nini oza wapi boyena boy to sola na biso ndenge santé ana calme po baleki bazala pa mama ana calme nani calme normal si ana yemta yemba ya mwasi po biso tutu bana koyemba grand frère bana koyemba grande sœur ayembaka ngamo isko mutu sko abima sko na oyemba pina tsilelo mutalitane na mambo musique c'est moi. Alors Prince Babia sur notre question on est là pour toyeba le 8 octobre avec qui troisième papa na samabele meta que babino bana bo sala ki nini pour na kanisa bo kendaka ta église pour na ko kanisa papa ko tike toujours na bo nzambe bo sala ki nini en fait pour na ko kanisa mémoire à papa. D'un to kenai kana cimetière avant les 8 na kenda ki na tirer les genres de fleurs les 8 si tu connais plein de jours et komaki na kenda ki na arranger juste place wana pour moi yesu trop mabelini ni wana ciment wana érouillé yango na ki na sala ngo moi ciment ya pembe na ba genre de fleurs moi esthétique ça là en attendant to biso bana tant on là tous se réunir bambongo biso to rejoindre tout la papa na biso tombo pierre tombal na ye ya kitoko ya mlamu de o ekufana ngo pona libela c'est pour cela. Très bien, alors tu releves la plus côté art Prince na côté wana mais est-ce que Prince à part art on connaît ça classe parce que ça li tout bon ndagi pena ki c'est moi minga yo tanga classe mais yo lingi classe te pourquoi te nga lingi classe te ninga wana lingi classe te c'est pas ça eza bongo te nga genre ba cours na kinda cours que non parce que nga sala la te filo ba série papa kufaka mtafutela nga seminaire wala za la raté natanga première maternelle nga 6e secondaire parce que nga sala latin philo na sala littéraire donc natanga normal ndi élève moi na classe ndi ngatanga papa ayeko kufa mtafutela nga seminaire val azala kité yango nazo ki décision na bino OK si c'est comme ça alors na travail na artiste musicien na travail parce que papa ouais Mbappé basala ba cours on ça dit que au sa musique au ça pe cours non sa musique non ça cours normal mamutezo qui non ça va jusqu'à ce que nous avons diplôme nanga après na continuer au babara cours et art et il y a art normal na apprendre ningi na ni musique parce que musique ba je lango pe cours ouais na je l'appelle musique cours normal ndenge zala. Très bien, ce que tu as l'exercice nayo du côté art. Na minute ce bateau au Banira Fonctionnement basé belé, c'est tout na Kinshasa à 2 ans après il a donné Singambani Mbambi. Au Basa déjà à on est Chevrier Mouzango, le très spécial du président, le très important même, et aussi la grande dame Julie Kitima qui nous suit depuis les États-Unis, et Colette Coco Mix, Colette Ngambani, pourquoi pas Prince Aurel Ngambani, Mbambi, et aussi tout le monde a David Louté, question de difficulté financière, Gaucho, papa social, et Azamoto, jeune, Layo, mais Azosunga, Mamingi. Si on a dit que bango ezali po tango yo oyemba et puis tango sa musique il faut ça na bato oyo bakoko yo venir analyser surtout pour na étude na yo parce que bato bakanga mitema te alors ko ça la biso to kanisa no papa
parce que je ne veux pas beaucoup te faire parler, je veux aussi beaucoup plus que Oyemba pour tout me pour quand ce papier papa na Tembonaye pour etikala batanité, mais je pense que je bien. Papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola motema etonda mposa kokabela mozenge okoka banini ye Nzambe nasengise na yo mbomengo bonya mayele oh bonya ngai papa nanga moto pasi mama botinga nde mobola motema etonda mposa kokabela mozenge okoka banini ye Nzambe nasengise na yo bomengo bonya mayele oh bonya bomengo banini ye nalelaka na Nzambe eli lama sabatani lokola Yesu na ngomba ya Golgota Nzambe ponini yo tikinga bomengo banini ye natunaka na mama eske mabotanga pona nyokwamaka anga nalembi bo pauvreté osangwa bapya bakobelela na monde entier Nzambe yoka kolela oyo ya bana na yo kotika te alisi baba mona sempase yo moko sala biso Nzambe akakotala biso kotika televe mazeku wa mona bapasi ya Nzambe yoka kolela ya Jessica Dima Nzambe yoka kolela oyo ya poleka buya ye losambo na ngana kobelela na monde entier chéri agbepa bomengo atandeleo mama sanga giston singi bakobelela na monde entier tuturo ba mona London papa na adikeo okotika te izebola mona sempase yo moko sala biso Nzambe akakotala biso kotika te kartiela te bazanga garsana ya Nzambe yoka kolela ya papa na roki Nzambe yoka kolela oyo ya bana babola ye losambo na ngana kobelela na mbondo ntie chéri agbepa bomengo atandeleo mama bomengo atandele mama. Bravo, bravo Prince Ndonga. Donc, Bounouboyo qui timbre vocal et à Babia Ndonga Choko. Merci pour la première dame de Lausanne. Je pense que c'est Pili parce que vous avez qui nous Linga Kamingi Babia Ndonga et paix à son âme. Toujours les latés, toujours c'est parce qu'à Tikeli Bisso. Moko yoye azali Babia Ndonga qui artiste monene mais akenda qui na voix na yete Tikeli Bisso au travers son fils Prince Ndonga et ça les biso extrêmement bien. Alors Prince nanga qui te suga na papate to kanisa na bato batika biso so za na mo image anti mo papa Wemba oyo eko salobia to kena na mo ilo eske yo banzaka penga yo ponga mabanza manga elukaka yo eske salaka yo mawa soki yo banzitangwa bolingwa la joie mondele ya sala lopita bakoni yo babi karo ozali kosala oya bolingora nzokande o susi ya bolingo ebelisaka o nabandaki nga mwinda okongenga o kati ya motema kati ya bomoibwa yo nani ya bomi moto yo ngayo nani ya longi yo pesi mokongo ora poni notinga melina mokongo ebonga kioro tana motema na miso ya lobananga esalinga o ambiansa mokili ekosaka mingi o sake bamoni ya na nzela o sake bamoni ya na balabala o bolobela niye ngai awa na kozela bolobela niye ngai awa na bebi oye esekeli na yo Maria Valencia elobeli na yo Maria Valencia ozali pelo
lokola nzelue miso mike mino mike roro nzoto moke na mapapuroro kotepatepa azali bongo rosa o maria e tongo tongo liboso elili na yo nasambelaka Ave Maria mama na Yesu mon santo yelele yeah. Ave Maria mayo matabe matikele morte yele yele esekelina yo Maria Valencia disait belé. Vous salez bien, vous salez ma belle, fallait pas bandana eske pour eske lisa batna bandako, nous mboyo le 24 avril 2016 papa Wemba à Tikarabiso na 5h du matin na Côte d'Ivoire na festival fait moi tant au bandi nango je pense pas te belé ba bitangi sur le sopinzoli papa Wemba paix à son âme toujours que na biso vraiment bien. Et tu reconnais ça artiste la biso ndengona ça dit que tout mais quand même kozonga la rabango parce que l'artiste ne meurt jamais mais il demeure au travers de ses œuvres de changer artiste hein tu es là au choix bandeko ba ça appelle moi choix na bino malheureusement tous en direct parce que tous en a talent il faut te protéger il est encore jeune l'autre monde ba Davido ba talent à carrière musicale trop jeune papa Wemba bango ba carrière très jeune et voilà les autres va saluer pour Mokili et Yuka Bango. Alors Michael Jackson pareil. Alors biso oyo par faute de moyens nos artistes ne mergent pas vraiment comme il se doit parce que bon biso mo la rama ouais et j'aime bien non on ne sait pas mettre la main dans la poche pour sauver biso dans un micro la caméra ya mayele et tout ça là au tout ça là bino baye besoin nango bino baye beaucoup ça quelque chose on a moi t-shirt on a moi jeans on a moi basket moi casquette dans la muto kabela yeyo ayibita komi kuluna te azo mettre en exergue donc grâce aux nzamba déposé sur ye kati na ye ezali voix ozo mona ba jeune aboye omoni aza un peu musclé awepo koma kuluna butu to kata machette mais tant ozo sala boye il faut to idée il faut to sunga ka Congo to akate mawa afingi mutu to wele na ba view ba afingi nani wale ko beta mutu biso wele non exploitons du côté positif. Exploitons du côté bon, exploitons du côté meilleur. Ça dit que on zamba chekatna ezali bitumbate, on zamba chekatna ezali voix, ezali art, ezali musique. To protéger art wana ko sa biso bien. Ou bien on beta sona. To ke na na yeti watana be. Iko sa biso bien to na biso na iloko na linga mingi nzema na linga mingi za. Mais pas nga mo trop. Et à beti faut na linga mingi DDD. Nasali yo nini yo kangelinga motema Daniel nangai lisomoni nyango ezanga bolimbisi na mokili ya se pardonne nga elere 20 semaines sokolimbisi ngai te monshu yo nakoma mama na bolingo yango nazobanga kanda no mabe opimelanga damas parce que nazali bomisio nena solo la ki bien tena pa master nzala pokwa eza mabete pona moto aza conscient kanzana karem bilei eza pamba parce que aza concentré bongo nga ye petit meke courage na nzoto bokono te Daniel oza wapi bolingo na nga choisis ma tata ngaye lolange makambo komo tambola na boba ponela nga bolingo lobetango makambo ekobeba na lobomo modala moto bopesa kinga na sala choix moko enlever que pourrait pour mon choix à cause à la trésor caché la motema et mon chou soki na kaka denye sasu mbopesa nga fotete kumela kanga yeye atia kanga leze biso mibali tolingaka balinga biso enzombo ne pasi la fidélité atie la stabilité ebukinga mpeka na bolingo na ye Daniele o akomisanga l'épisode asuka bolingo e alakisanga bolingo ya kuriswara nga bena mwana boye
souci, console bijoutier, honorable à craquer, et bella ba femme, matanga balito, inanzela pona boya yo. Soki nazalaka faible nde nasopa bo babenganga jo mabe nalobelaka bango nalingaka Daniel Namoura solo nampiaka to nesongo na pasi na kozanga to kovanda 5 chantier mokonzi esimba po gouvernement ezalaki na mbongo ya bolingo pasi Vaut-mieux na salata de chantier ya liboso na kipaka shiri malamu baka pa ndenge nalingaka ye mingi embale na sala mbeba te na bebisa mibekwa love pouta pie muchima osilisanga posa kolula na quartier kongo esebeba nango kala balingi komona te bato balinga na titi etumba na wela madinga susi anto izai lolot molisha mama sese na betali bakona zelo na lokota diamona site lupemba ochomba tekelanga mararawa fidèle kufa slaga plaisir zamoure motobe besoin wapie Denis Christel monande ya. Merci beaucoup, Prince Ndonga. Donc, mais félicitations, hein? C'est bon. Avant, Nazala vraiment trop bosser parce que c'est un artiste bien. Donc, il y a qui trouve moi bosser Banzembone. Donc, on s'est dit que Banzembone, il n'aura pas si pour nous comment on a placé à comment. Donc, on s'est dit que non, ça la cabe est fort, on a tout. Ya recommandé ngaïma banzimbo wana donc ben fort wana parce que même tout le rôle goga cause nostra donc et ça facilité ou interpréter. Très bien, nous continuons avec exercice. Oh peut-être moi tester non ça c'est la dingue dans mon moi dans mon père le bagatro est-ce qu'il m'a bien oh je cause de découverte c'est-à-dire que OK na biso pour d'aider dingue watake non il faut être un artiste pour l'interpréter sinon je vous dis c'est grave. Il y a un artiste qui pour la facilité de la cheta pour yemba il faut piquer pour nous c'est facile pour nous yemba la biso pour ça on a ponné le dans mon boulot kusirkwe salami na katia motema transfert d'amour eziki amour ezi ba passage catastrophe d'amour na beli prister basse chabolingo motema eza na besoin carburant d'amour maboko na yo bersona ngai ona lukaka Claude wanga moteki serki atekaka toujours na esengo mosoi masomaka ngo na mawa wanga na ngai reserver azobelela kinga sane zando na beleli yo Claude wanga destination ya love na ngai dede mopasa matete ya Claude wanga naza mwasi naza na ndwelengeo soki pembe bimi nanu te naza mwana moke kaka yo motolakaki ngai merveille plaisir ya bolingo olobaki yanga na yo sekret ya dans la couvre-lit. Claude Onga, merci beaucoup. Na miso bolingo elalisaki nga libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi me nakomona nga naza innocent nakomi omona pasi mpo na nini ekotela te mawa ya moninga oyo azali sincere Adolphe Muteba mboyanga nanga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai courage bijou vangu Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango napesaki yo motema nanga gere soki obebisinga na bebi obongisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo. Merci Prince, nous connaissons tant aux aura maromonda mon nom pour tout ça va dire mon pétain au pesa biso mobulu to qu'est-ce qu'on a dit cap la merveille Elmar
mais na barumba pardon pour na na utango yake au banene biso bilo libanda wana tout aba fanatique pe na rumba authenticité wana kena biso na rumba moko di cap et au ça biso vrai bien ndeti nzembo ni po banzembo di cap ezama nzembo di cap ebele mais tout pour na nyo pour ça la ba choix pour banzembo peut-être moi ebele muso mo travailler ngote au ça biso mo boulot yo branchanga na sentiment lokola rejoint prise électrique loketo na ngezo chauffer lokola biseboka okekota moto kasi ozali korurule lokola kaka pigeon rurule ruku au début sans sentiment na ngai te noki tsoko tika dega na katsa motema na nga motema ya mwana motwe kasi sache komisaka mabele fertu ezala rosé amour na yo pirivien amour na yo pirivien riro le blanc na ke piro na ke ye Eric Kalume Poli Aleka Gigi Bokole tête mon combo Poli Liston de maman. Merci beaucoup Prince ok na nzembo mususu mbangu mais c'est mon fabuleux. Kamaramboyo, c'est pour montrer aux gens que nous avons des jeunes qui savent bien faire leur travail. Vous avez mon aïe, mon autre tambola, c'est grand. Il y a beaucoup d'ambition. Pour nous, il y a un peu de facilité, mais il le fait quand même. Donc, moi, Jean Rouen, tout mais vers l'excellence. Voilà. Tout continue à porter ça bien milité. Et je interpelle ou je rappelle ou j'invite. Na bande connu sur Balinga Franck Stemai. Franchement, je vous dis. Ata boche na kombo na yo sala bien moi nous faisons toujours swag moi nous fera ta bien batokolo ba vient ngai hein ba vient ngai jusqu'au bout na Suisse wana et yo le gaming ba pièce mais moi ba swag ba t-shirt vous savez merci pour la première dame de Lausanne hein merci beaucoup pour notre soutien vient na Gobelisha grand prêtre fumu na forme na Suisse et puis les codes il y a Lausanne wana les codes hein la code penedara un enfant pas comme les autres. Rich Andy Luawa. Na yebi que makamboza toujours bien et vous savez biso bien mauvais du jongonda imen la ta avantageuse. Hein bino batu boza rapinza na mama kambango na mikili baredi monunu ba parfait goa ba papa mo pasula ça dit que bo kipe jeune yo ba swag wana o bo négligemment ba zara na biso ba HM na biso wana bo chelango ko sale bien. Et pour musique, il faut continuer ta carrière, continuer comme ça, c'est bien. Prince Ndonga, c'est vrai que toujours profiter pour travailler dans Tongo, bien que travailler chaque jour. Mais trouver ça, il me vient beauté ça. Moi, peut-être vraiment péché, mais on a senti qu'il faut me virer ça, moi bien. Bon, Verambo Pena Banzembo est vraiment ébélé parce que Aza Mutoyo n'a travaillé trop. Azapé idole langa vraiment parce qu'il a travaillé trop banzembo ils a vraiment belé na habité son nzembo ni yoko linga parce que banzembo c'est belé banzembo vraiment c'est belé banzembo est belé ka yo mondo lobi wana mais alingi yo sala biso ka shona yo pour shona no sala ngape bien zo kuya kana ba shona ngape on derrière moi sala lokola nga moninga jino tika motema na yo eloba moteme bunga katelo ko yango elinge oyange lingi jino oyanga yelingi yo jino yanga yelingi yo jino sanzana moi jino mo pepe mapatani nzoto na likolo nasenga te kasi nzamba pesanga yango bongo bolingo nga nasengi yo pimela ngai ntina nini eloko tokutana se matiti soke boti ebele belere na nzela na ye poko tokutanga na yo nakosenga nzamba komisanga tama ya nzamba kobosani te opo yo nde ekolo na ngai njino mwana mokonzi akotaka boloko tere nzala mpe ekotaka jamai na ndako ya mokonzi awanga na kanyo na kati ya motema na nga mama ye yebisa papa yango ezali lisumu te wana ezali kaka motema elingi yo jino
natikali 16 nga natikali maboko pambe momina nga ke atikeli nga sendakara eya kozonga na lela te o mobembo ezali liwa te o na nzela ye o atako baseki nga na nsima na kipa te masuwa ememi ye monano motako te o nga na lela te sheri atikeli nga foto nga na pesi ye mpe oyangara atalaka ngai abosana te agaze o ngile mainduwe papa na leli etani amemi ye ya molimo ye natikali se etani na mipesi na yawe o losama nga nzambe abatela nga na ye tomonana lisusu yamu nini asali nga lelo mbanini aprive nga letu mbanini atourne nga ledo amoye amu fulu nini obwaka yamawe yamokate akinga kopimbwa mbonini abotalinga mapapu amoye amoura kosuka nanga pie balinga pourquoi vraiment silelengi maman nanga pourquoi vraiment bomingai chikle nanga vraiment sili sukali avant yamuranga Merci, je pense que touché Mitema. Excusez-moi, je suis vraiment grippé. Je le fais quand même. Mais nous avons vraiment grippé. Ce que vous constatez quand même, ils ont bien été. Voilà pourquoi je vite même de beaucoup parler. Nous sommes en train de chuter déjà. Il est temps vers la fin de cette émission. Mais Prince, moi, des artistes, sinon, je travaille à c'était. On est belé pour vivre à Ilokanto. Rien, on travaille dans le au travers et dit à zéro, tu viens à moi l'eau. Ngai ndo ya mama ngai ho mobali ya mama silisakela siozwa ta mitation na mbandaka zwa mpete monene na kompani ya leta o zwa mpete monene ata na arme bafami bakoya lokola kaka nde defile baninga kelasi o baninga bokola bakoya nde lisalisi salisa mpesa nde mpesa yo motino nini nasala nakoki te tika na nzembata na nzembo tika na nze mama ekomeli nga ndenga mbo ekozanga te mama noki te mbakopesa yo nde nkombo maboko makasi fiele ya pamba o aza na nini ye eloko te na monoko kaka se maloba na mitali mpe natuni na nzambe ngai pate na yo prince babia o mpo nini nani okwama boye mpo nini nani okwama boye zida mama midiakoe mokolo kokelelo komona nde makambo libala tunatsango mama tunatsango bayebi nde masolo bakulutu babata biso bayebi nde makambo mbapara babata biso bango bayebi nde sekele ezali yalonga mama. Merci, tu es en dame, surtout mais ça je peux te mettre c'est le roi de la forêt et le roi de la forêt parce que tout ça boyer j'invite à tous les gens au bas de la biso bilonde bo basuki ba bendong shobab prince ndonga asala show orchestre ni nazo mbese boy c'est une façon ya ola sabino que timbre vocal na bino parce que ni ba la biso ba l'équipe biso na oreille musicale ba l'équipe na connaissance per mokili oui c'est biso ce jeune akende orchestre ni est-ce qu'azon est héritier watanabe a bon de la patronne héritier ou carrément à luka orchestre mususu ce que ça orchestre mususu c'est lequel alors comme on a pas commentaire parce que mon numéro aussi est là beaucoup mais la puissance na WhatsApp tout autant là yango ensemble
Alors, Toyeba, orchestre nini ba bien, c'est-à-dire que orchestre nini Prince Ndonga à Kota. Grâce Nabino, na ba vote Nabino, bon voter orchestre nini pour na Prince Ndonga à Kota. Est-ce que ça le retour et pas son patron héritier Watanabe ou carrément à l'orchestre Moussou. L'orchestre Moussou, c'est lequel cet orchestre au but de le choix. Bah on va gagner peut-être le bon de la leader Rwanda, ceux qui prennent l'héritier tout ce monde aux Alawana tout le monde de l'héritier, ceux qui prennent l'orchestre Moussou au bon de la leader Rwanda à côté ça. Au bon de la terre parce que son talent aussi va créer trop s'engager à recruter parce que talent ou kufa boyete. Sont réalistes. Prince à jeune, il faut bien encadré aux côtés d'un grand, encadré pour que Lobi Azala paix quand même grand artiste Namboka Nabiso et tout ce qui est le roi de la forêt. Au bêta borni, le roi de la forêt. Nasinawa riske vinangai na maboko na yo lobali loba moko ebiki sangaye fani image tikala na bongo na ngai ye kaka ya moshware ozalaki kopepanga ntango komasuwa ebetaki loseba yetiki bolingo na miso ekomilalaki kaka ya moto zangisaka bato salana na obila bongo yeba pove olekara o mwana oyo e combien bakota kuma olamu mingi batika mokili pona lamu. Merci. Voilà un belé ce que est vrai donc bon mon habit de moi que maloba peut-être qui m'a mais au moins banzembo yango wana za koyemba et ça la moins bien Prince ba fleur d'amour. C'est belé, c'est vrai, mais tu courir pas derrière ton monstre d'amour. Monstre d'amour, oui, hein. Monstre d'amour, il a travaillé qui m'a trotté. Monstre d'amour, c'est un problème. Papa chéri, qu'est-ce que c'est, papa chéri? Ombana sali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki alingi to akomi zoba na bolingo. Kasi babotino baboyi yangano tokwelana pona nzali moto ya region mosusu na sali bakareme na groupe de prière na komi frère en Christ pona yo omba kasi patience ezangi ngai pona landaki se promis lokole umeli omana komi luka mambue Nathalie gauche droite likolo penase namoni nanite oyako ya melangai mokumba pe mozindo ya bolingo na memi kobombeza mabe omana komi zoba ombasaki bolingo ngweza ya liyoto nandimi kasi ezala ya kolia na monoko nambanga te sinwe kopesa biso posa te kala ba jeune fi bazalaki kosala soki esi atingami na moto na ye eke baparo bapekisi akosilika akomena se komela kutu na poison ye kino batika ye asala shwana ye na malembe umba lisaponge yoka histoire d'amour Yagasa unye, papa neve, comme un conte de fées. À travers mon gongo ya prince babia oba konzemba, kuba karase batempa ya molonga nina ye, Jeannette Bombole, super. Lisaponge, lisaponge, yoka histoire d'amour. Yagasa unye, papa neve, comme un conte de fées. À travers mon gongo ya jiben piana, bakonzemba, fuba karese batempo ya molonga nina ye, Jeannette Bombole, super. Il était une fois dans mon berceau de bébé amour. Yobi mela kinga lokola Ange et Gabriel. Kasi message otike la kinga j'avais pas pigé.
amour. Merci beaucoup. C'est par la chanson de Papa Chéri que nous mettons bien sûr un point final à cette émission. Mais Prince Yomoko, je vous en ai choisi orchestre pour na tout ce que je choisi batala. Bilo no mopeza. Vula monana batina mboka ba mama bilanga ba sepeli yo kasi ngai moto na vanda kana ndakwa kotanga nazwi ba déception ye Prince Babiara nazwi ba déception ye vraiment soni ye ngai na motema bakaka ye ngai na motema bakanga bakadena yo nde fungola ye Dokas lukuni fungolanga na kota bien Jili Kinsima awalibana na koka na ngaite o na koka na ngaite wo et ala par-ci par-là partout ira moi j'irai oh 100% ya balinga yo prometa kingai et pourtant la kakingai Toko boya na teo pourquoi okomisi boningo loko isana kebo na nzango Fonsi molenganga Mbola cheskanga Angana vociférer quand c'est passé na ngai comme vague banal Mosala pundanga na sali Kiseluke pundanga na sali Prince Babia Serge Kabamba Manik de John Male, mama tika konyo konongai Japonais bene ngombo bila mebele Nissan boutique la grande moi Sans Prince Babia la voix des charmés Naleli Merci beaucoup Prince. On a Prince Babia de Prince Ndonga. Vous avez Prince Ndonga. T'es à Prince Ndonga mais nalongo moni Ndonga bien sûr Ndonga mais na tia plus Babia parce que l'accent moi identité que naza vraiment moi Ndonga déjà combat ça ma paix te Ndonga ça Ndonga combat famille Ndonga za combat famille Ndonga peneza komona nga babotilanga ke Prince Ndonga aonda comme on a Ndonga aonda Prince mais et non artistique na préféré na sa Prince Babia parce que Babia c'est signification na nza ko yemba donc Babia ça donc moyembi quoi Babia ça ko moyembi donc moyembi d'accord donc Prince Babia Ndonga Prince Babia Ndonga c'est bien pour qu'on peut appeler les moments bimbaté ça biso bien alors tout le souka Prince Babia à travers le monde vraiment la préférée dans la au choix tout c'est une semaine ou 2 semaines batuba pour l'orchestre au Yogolinga et puis bisto ça là quand même pour toujours c'est nous encadrer et puis talent au Yogolinga biso ouais nga vraiment ça va bien parce que nga vraiment on est dans un ngara et yembeli nanga et s'arrêter té que dans la musicien mo boba aya yemba yemba ka monter on est en plus dans la musicien oyo à quelle place mo besoin exploiter o ezakati nanga ba découvrir nga parce que papa nanga ayembaka mais nga za na souci o ya salati nga na sala mo puis na ata na komati na force ka mingi kutu na leka o ya sala et yembe ndenge ya yembela na yemba peut-être plus que parce que son a mis plus que dans una force mo ya moni na travailler ka banzembo tu ya mokili banzembo tu artiste tu mo tout monde donc qui parti qui contre nous pour naza petit à artiste nyonso travailler à artiste et tout également correctement donc naza musicien na yo kaka tike bien sûr o kaka mais plus mingi artiste et tout parce que na baraso peut-être comme leader non yimba tous les artistes à mission mboka Prince Babia chante tel Prince chante tel Prince Babia chante tel donc on yimba bangoto. Alors, idée qu'il est venu, le Monsico, tu peux étouffer tout à l'heure. Donc, ça veut dire que tout ce qui est votre choix, mais à travers le monde, on peut savoir un message nini. Et puis, ce bambo, tes ambang, du Djongo d'abord, talayo, tu as bien beaucoup soutenu à travers le monde. Et puis, le président Donis Adjenambo, Karana Kinshasa, un message, c'est bon. Ouais, message, car Prince Babia, Kalamingité. Bien on est bon pour la place au Prince Babia à côté Moutou à exploiter ma force naé vocal nanga peut-être on choye mbaza moi belé ça vraiment belé na composer ba nzembo ba to apesanga mo pe na tsaka pe maile langa na kulinga mingi na l'orchestre oyo na ko la mieux placé et puis na yemba vraiment comme un chanteur donc pour musique ça moi pas musique bien ça pas si mais nyabi ke ici banango parce que balobara
un vrai guerrier restera toujours un guerrier. Tant que ça, on a aussi la musique. Donc, à 6 ans, on a 30 ans. Le problème est à 40 ans, à 50 ans. Donc, il y a un problème. Batoura va soutenir, on va peut-être soutenir Prince Babia. Le numéro est à plus de 143, 82, 92, 669. Donc, plus de 143, 82, 92, 600, donc 60, 0, 69 en souka. Bambo, tu as tout balinganga, et puis c'est bambo, tu as balinganga pété, et puis c'est bambo, tu as papa n'a guilé maïndou les mannequins de Paris, n'a pas semboté. Venanga Orla les Zoulous, la légende, venanga Caliste, Dorcas Luko, n'est qu'un prêtre mère, n'a pas semboté place à ça, Massananga William Bemba, Manik Mvoulou LBG, grand frère propre Kevin. Donc, na papa na biso, papa Mvoulou, n'a pas semboté place à ça, papa Manik, tout à Balinga Prince Babia, venanga Chancel Bemba, des médias, des merci Mokane. Donc, bah, raison pour tout, bah, tout va soutenir petit nabaron. Et puis, c'est pas beauté belle. En tout cas, promettre à Bissot que tout a le plus côté art que côté la polémique. Ouais, côté polémique, vraiment, ma monnaie bénéficie. Ma monnaie bénéficie parce que les artistes, ils ont côté la polémique. Depuis place, on a qui n'ont rien que ça la polémique. Bon, on a ça la polémique pour moi. C'est ma côté qui répète au sein, n'angamon au son, Manik de John. C'est tout ce côté au casse, il fatigue au casse, on a Kinya pour y aller. Joyeux anniversaire à Gervine Ebel, la baronne. Le 1er novembre, anniversaire à surtout joyeux anniversaire à maman dans Bibi Secret. Mon papa Richard, PC Bambote Bele, place à sa famille, tout ma famille Komoniko, Isebola, Émile Ebola, Rita Bola, Rita Zango, la japonaise, PC Mbote, place à ça. Ah, la japonaise Rita Zango. Ouais, Yasmine Iya. Diamant vert na pesi mbote place en Belgique wana donc tout balinga Prince Babia masala tout wana na ndenge ya France wana donc masala Riz masala Joël ya tout ba Delphi donc ya tout na pesi babambo. Merci, ça l'est fini pour aujourd'hui avec Prince Babia Ndonga. Voilà, donc si vous avez aimé cette émission, dites merci donc à Maël Sadiki qui assure la technique ici à Africa Info et tout le personnel, donc je vous dis merci, et vous également les abonnés d'Africa Info, merci de nous renouveler encore votre confiance. Nous sommes très heureux et les infos continuent sur www.africainfo.net. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Africa Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende! X-Bass